Papa, bye. Yabino mwana belon kolama et mingi bozo mona ba écran TV contenu ma comme lenga ba no ba TV siko tema tant que tu appel na bato ba soutenir biso et ça là vraiment bien tout mona tout na elubu ya pana biso masasi alors ça la biso le moment spécial ngalo be yango pizza à la congolais hein pizza à la congolais to déranger papa te en pleine cuisine on a rôle ba reza que bon continuer à soutenir mama biso c'est ville qui ba bolingo handicapé parce que là maman ko une personne vivant avec handicap une personne avec handicap ça makambo ko sala mais beaucoup moins sur longité ça limité bote mama beaucoup et kozala eloko moko ya bien makasi donc lingala pesa la souhaiter bonne arrivée na batu ba na groupe mama biso sika ba na groupe mama biso sika ndeko na biso ko déjà boire ke ngo esali bien et na mwana biso Claudine Luyeye bienvenue dans groupe vraiment beau soutenir maman Sylvie et kozala bien sans oublier maman Monique de London donc bamboti na bino donc maman Stiling beau soutenir vraiment maman na biso boza bienvenue. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV la officielle TV mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Maman Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter te, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali makambo ya kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Maman Nabiso Lokeba Bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te. Bon, vous avez ebele bongo ko na émission na Sylvie Mode TV officiel unique et les chaîne oyo peut ça me plaisir ba posa ya hôtel la émission qui toko émission handicapé artiste musicien artiste comédien mais surtout à Sylvie Mode TV officiel. Alors tout ça on a makala vraiment précisément na quartier Cielo na avenue Kipata tu es kokutana papa na biso moko artiste comédien les le vraiment so elubu moko au boro se plaît nango pe mingi ba yebi pe déjà à sali vraiment ebele ça peut être belé to se plaît nango vraiment en plus peut être masolo mingi vraiment sur carrière pe ya sur dans niveau théâtre vraiment ninga travailler ninga sali place de azali. Alors ensemble na beka tozo ko avancer plutôt que mon artiste biso na surprise au to meli bino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV site ya Maman Nabiso Sylvie Lokeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV Sylvie Mode officiel TV s'abonner la officielle TV mode Sylvie TV.
quand vous appelez quelqu'un, vous avez des choses. Mais bien sûr, il y a sur le terrain, ce qu'on a vu, nous, c'est pour le lier. Ok, pour que nous n'en avons pas. Ça dévoile soleil déjà. C'était pas prévu, c'est pour que nous, ils allaient. C'est pour ça qu'il y a l'autre. Pour tout faire l'embouteillage, pour tout l'embouteillage, l'embouteillage, comme on fait tout ça, vraiment. Je vais dire que c'est 9 heures. Il faut bene kwa kote moyo. Ah maman. C'est quand c'était elle mise dans boutongo. Mais je sais que la nzela ni zuwa dans le zuwa dans ce cas. On reconnaît pour respecter maïnda bouton. Mais embouteillage ce qu'on a tout mis. Si on va venir au avion qui na badoli qui trop qui na Gabon à 4h du matin ou comme à l'aéroport. Moi je vais à l'aéroport qui embouteillage qui a dit trop gentil. Moi, c'est une solution. Officiel TV, Boya, Bossa Bonnet. La Officiel TV, mode Sylvie TV. Bossa Bonnet, na site ya maman na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya Bossa Bonnet. Bossa Bonnet, bokozwa makambo ya kitoko. Bossa Bonnet, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso, Lukeba. Tout ça bon na Ezo je pense bien toi as to comme na ngambu ya Kalamu na quartier Yolo justement non loin ya avenue qui quitte place frontière entre Makala na Kalamu donc nous a invité to ba qui surprise wana on sait le bon papa Massassi très bien puis tout à Masuloming vraiment naé au tel bon père carrière naé de pas banda théâtre naé donc là ça le bon contre mona c'est pour payer le bout na sur le mokolo malelo to éviter ce qui a peu problème na biso nini to ma asmaka poisson to éviter a kolamba nini lelo donc je pense bien ça marché na ine et à te revendre sur le place et olamba to pas bon Masuloming na au Italie VIP carrière naé alors surtout merci vraiment Sylvie au 5 qui comme malgré passe transport difficulté embouteillage et puis le samedi week-end et de ça vraiment effort bon yo koma quand même na makala ko ça vraiment et aux équipes prévu bon na papa Massassi alors ensemble avec vous toi Wenzi awa tout à bloc ndenge ça ko s'est passé à Papa, ba bêtise à mille pour l'eau, mawa.
ebeba bandakala tu ebebi ya koleka toyeba te tokimela wapi yaya wow. Sans polémique, parti prité, makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV. Tu vas bonne papa Massas, tout le monde est awa. Bonjour papa. Bonjour. C'est sûr que mon émission na biso pe na chez la Sylvie Monde. Ni wa biso ndako to résidence na yo awa, tout ça là Elubu to to wenze déjà. Tu vas dire ba le sa recette nini Elubu na journal de Naina ça la recette facile. Recette facile oyo ils ont concerné ming quand on est pressé. Quand on a beaucoup de choses à faire, tant on peut ils ont permettre de traiter comme une perturbation à makambo belé. C'est là où tu peux t'attaquer na repas facile, le bout facile. Et là kaka Thompson abiso oyo to diaka comme d'habitude piodi to zuyango to sala un mélange na maki. Donc c'est-à-dire aux Thompson abiso ne to soma na wenze to soma na wenze to yenango to nettoyer ndenge sengeli kolongola ba nageoire kokata ba lopele ba biloka kati nyoso kolongola tu photo cha ba ingrédients na biso nyonso to ba ingrédients to sangis na kati to kalingi yango to chango à part to beti maki na biso na quantité to lingela biso moko to beti maki to zu maki alors to jusqu'au Thompson na biso na to kati yango to bonzi yango nde balobaka ko bonza to bonzi yango na kati ya maki sikoyo do ezaka 2 minutes kaka tango buaki kaka na mafuta lero zongisi o balu yango kaka kaya okitisi pilipili la poussière kaka protéine makasi de kozolo bane yango ne c'est facile donc pilipili la poussière ne témoin simba on a kwanga
Vraiment, vraiment. Le bongo, je pense bien, toi, ça va santé Mickey, le va bien qu'avant santé ça Mickey Makas. Sur le bongo, il y a 2 jours, mon nez. Donc c'est un peu ça. Là, il y a une pression, pas bien trop, vraiment. Tu as pressé, oh, on a matembele, ndunda, soso, donc trop de choses dans la tête. Il y a facile. Mais moi, quand on salit système, alors, na version Benango, mosusu pe omona ata mosusu, olia kendozo Thomson Mindondo, ozui sardine na yo kaka. Sardine, au fini sardine, namaki, au sali kaka. Donc, voilà, deuxième version yango wana. Mais Thomson, ils apprennent vraiment sentir, d'accord? Sentir Thomson, épaisseur, non sentir. Sinon, na sardine, épaisseur, non sentir. Tara, oui, Thomson a dit mingi zaka au katika, au fibi, au legisi fufu, au legisi kwang. Mais l'air mso kata pe ya munene. Mkoloni yo kata ya munene o cha. Morso mkoloni no kudia bongo. Kaka katelanga. Papa, ouais, ça pizza ba congolais. Pizza so congolais faut la munene. Donc, façon expliquer là melana, so pizza mindele wana, na pizza oyo sala bisu minichoa. C'est que ndenge mako ya absolument vrai. Ya bango to ermo za neti bololo ermo neti ba singa non poto. Mais abiso pendeza bi et puis ya biso beti ndenge wana yebake kwanga. Matière première na songwana matière. Hollande ta badi. Surtout au badi lala. Est-ce que badi on est comme méditer? Donc so boro no beti ngona tongo kaka. Badi lala et comme méditer. Tout le monde attend le kinzela ko nakata ta morceau. Kati moi badi. Surtout les animaux sango. Ah papa. Vraiment. Roi recette moins rapide. Donc papa le c'est so penza pizza. Pizza ou biso Congo bomu no de lelo to liere mindele na ke resto na le pizza moi mon sapida vraiment pizza au PC wana biloko za na kati wana so li yango tetalio non mais oui que ndenge to saboye mundele muto na français biso na dingala donc et pas mundele to okuta na ba mot difficile c'est comme biso pe mundele soit il faut okuta na ba mot difficile otomona mundele pe biso français langue na ye biso to impose rappel lingala biso pe ekota pe na kati donc biso ne to ka soni biso so moni mundela zo ba français yo français te okomika complexe lo wana nde boma biso makasi ozomona parce que mutu moi je mange des pizzas moi donc azo bank sabino na pizza wana mais or que ngana beto recette facile mais ba remonte vraiment sur le terrain sur terrain nandi ngo vanda cercle na sani bango bago posa donc voilà vraiment ba ki to mettre ma solo vraiment papa tout ça na papa massage je passe bien à salle puis à théâtre à salle livre je vous dis quand on parle de ba icône à théâtre il est vraiment parmi ba icône à théâtre vraiment alors papa to mettre ma solo théâtre papa za famille to ko ndako vraiment te sepeli papa za bana to comment ndako boyo ko ka célibataire ndako munene un célibataire ko ndako munene boité célibataire il faut na mbodi dans le studio maman zali bana bazali donc makelo zo na benga na utinda bana ngamo yo kasi bana ndeko nanga bana ngamo ti ya mikolo bazali bagaso bazali nazana mwana pasteur azana ngola en église nazana kulutu na bango azana RTNC Tarzino Kabamba trikeno tijera za Angola bon il y a basi mikolo pe bazali pe nakati donc voilà donc on dit déjà moto muso asuki apembe pe mona za pe na bana te bazali na bango pe azana bana te musu pa telisa pe suki pe azana bana te achete te mais o soko chema ina sabo mona ke longwa te c'est original c'est ça original alors par tout moment à souvent que théâtre papa on dit théâtre quand c'était on dit théâtre puis et ben so histoire épisode be au c'est plan on peut bando bana carrière dans théâtre ko banda théâtre na bandi na pièce na sala makasi oyo ebimisanga mwa muke ali opérette Milezi ya Minzoto yango nde ebimisaki ngai mais ko banda théâtre na bandaki na 1979 na bandaki jeudi le 24 avril na 79 des jours où on a bandaki répétition il y a théâtre donc so compter les lots ba 40 quelques-uns oh yo mo chakaka o chawana donc moi expérience c'est comme moi que makamo au théâtre mais ça c'est vraiment il faut fêter ouais parce que tu vas 2021 22 23 déjà donc tu attends déjà jubilé d'or
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vraiment, toi, avant, papa, depuis, depuis 79, vraiment, juste bana vraiment, bana ko sakana tina otel théâtre. Alors, so yo ya sika, sika, na monde théâtre, moi papa, ma sasa zawana o sa minene. Vraiment complexé, ba jina mikolo, surtout ba théâtre vraiment trop complexé. Alors papa, pour l'instant, vous avez un groupe na yo parce que tout le monde a mis papa dans zone mingi que groupe na yo vraiment péché nous les kaka de ana Kinshasa ba chaîne tout ça. Qui peut aimer les Nzonzing plus que groupe na imoko? Nzonzing ezali place oyo bato bakutanaka ba meilleur bakutani balakisa boyebi na bango ensemble. Nzonzing ezaka kwa léopard sélection ya bilima bazwi na vita bazwi na imana babeti. Mais sinon ba groupe local yango nde mutu ezaka tango mutu azwa likambo ba groupe local nde salaka parce que yo lelo ocha motema na Nzonzing yango moni bato soke ya abimeli na ndenga Nzonzing aweleli Nzonzing tango likambo eye aza na Nzonzing akomotafuna miso na rond-point otala nini non continue na Nzonzing kaka Nzonzing basunga donc c'est pourquoi ba groupe de base ya nécessaire mutu auta na groupe de base bongo aya okota na Nzonzing. Nga naza d'abord agent ya RTNC et groupe salon eza ya RTNC. Voilà. À part ça, groupe Arc-en-Ciel eza o nga moko na joie na benga bana na formation na bengi o yaka on joue même mutu na mutu azongi na ye c'est tout. Mais nga moko base dans eza RTNC. Mais groupe salon papa yeko na appelle société ndenge za kana kala vraiment. Bon, je vais kufa bopanza na pas beaucoup occupation belé moi beaucoup de choses la katena papa biso ilombe batuma belé batenza société ou comment to côté plus na vie privée à moto na moto to comme mingi na les à côté ya biso moko en tant que to comme grand parce que tout à aussi na après-midi côté déjà tout ce côté après-midi to gena pourquoi alors ce qui otikali ka rapona que nga il faut basale la il faut basale non il faut moko ko yimo ko sala pe magami susu donc c'est pourquoi on tous aba grand sikoyo tous aucun RTNC on les fait tous qui na problème ya maman Nicole Tango Longwaki tous qui PDG Asikayaki qui nous avait dit que Bozela je vais na benga bino quand il y aura l'argent le bandage il sait biso tozela quand il y aura l'argent ti lelo tozeli pe nandenge pe akufi pe l'art pe na RTNC on est là on attend l'argent quand même vous espérez espérons aussi parce qu'il faut d'abord moto mokonzo oya soki alinga théâtre té toi yebi théâtre té même si vous forcez la nature et aussi mbate. Mais normalement chaîne nationale il faut songa parce que bien il mange à théâtre il est faux mais il faut quelqu'un il faut ba responsable ba tina ya théâtre tina cinéma structure que vous avez la structure vous avez nangwana rôle nango za ni vraiment je crois il est faux structure wana il faut des gens qu'il faut à la place il faut des gens. Au cours de la structure, mais s'il n'y a pas de gens au baébi, domaine ou un ending à même la montée. Donc, c'est entre vous, les comédiens. En fait, ne peut pas comprendre. Tant que l'on Paul Balenza, nani, Jean Goubal, ma gouvernement. C'est Jacques de la Semaine nationale. Ballon les bonnes. Musicien, c'est un artiste. C'est ça. Donc, ce qui déjà va comprendre le domaine c'est tout. C'est la RDC. Pour toi, avancer vraiment, on sait maintenant, papa, le biso awa, déjà tout le monde déjà préparation Jésus qui est déjà. Avec le temps, tu peux te souvenir papa, tu as un biso awa pour na elubu ya lelo. Tu avancer l'émission na biso. Alors, mesdames et messieurs, tu avancer toujours dans l'émission biso elubu lelo na pour masasi. Awa. Je pense bien à espérer que biso biloko lamba sur le terrain, sur le terrain, tu peux biloko ezali awa. Papa ko expliquer biso na balanda biso dans l'émission oyo. Recette au salé. Voilà, lelo to sala recette moko simple ou bien recette moko facile. Recette facile et zalaka recette moko esenga ke moto uti musala tu n'as pas le temps ya kotokisa kusala nini ko kalinga ko te mindondo te la chamai itoka osala ba kurbase belebele non tout ça recette moko facile qui est ezali maki na
Thompson abiso. Donc Thompson abiso to sali ali ya liboso to sokoli Thompson to longoli ba biloko o esaka manœuvre na monoko esaka moi de ba dérangement ba désordre to longoli ba oyo biloko ali to longoli to sali normal. Alors tozwa mungwa na biso to mwangile na kati ali bumwa koti na kati ya vandi bango nyonso si na cube maji bavandi na kati esili to kalingi yango to longoli ye na opération okalinga totie na pembeni tozwi maki na biso maki ça dépend nombre na biso tomoni neti tozona 4 grand frère bazali au grand frère bon par exemple tokosala maki tokosala ta 6 totala 6 maki ça peut aller donc to beti maki na biso na pembeni tozwi ye allez et ça les partis politiques yaka tout ça la coalition et ça la parti politique on a tout ça coalition et salami donc on a l'air wana tant to sangisi to zongi si bango ko kalinga deuxième fois donc maki azo que pour la première fois na moto mais Thompson na zonga deuxième fois na ndenga tiers de kaka to zongi na ndenga 2 minutes to tient 1 to babuli 2 to bimisi to ana sani to bambi matongolo likolo to zui kwanga comme accompagnement et na pilipili na biso poussière to mwangela wana fin opération. Pizza ya bakinoa. Pizza ya bakinoa parce que mundele ya na oya ye o bakolela na restaurant mais pour na biso za modèle na biso to kosa la pizza na biso mais complexe longwa kaka non pizza kaka non recette facile c'est la même chose. Vraiment recette facile yom saka pressé oh ça tanta kolamba fufuna balu sabona boye papa massa sabe sibino recette facile donc pizza donc total kanege c'est passé donc doit trotter t'as avancé na beka sikani nyota la bebiso ya malamu esika yango nini Sylvie Money officiel TV ya mama na biso Sylvie lukeba bosa aboneye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosa aboneye site ya bana nzambe oh bosa aboneye bosa aboneye Sylvie Money officiel TV site oyo eza na makambo ya buzoba te ezolobela ba personnes vivant avec handicap tu as avancé déjà la émission est monsieur le tout ça pizza ba quinoa pizza ba congolais ndeko baka manyoko frites pe ekini pe kwa pe manyoko frites manyoko système frites kaka le beto za pe pizza na système kaka nini to ebeli kaka parce que ekai msusu longolango te tango zolia et que soki mbisi abeli malamu te ekai akobetisa yo libaku baninga bakoki ko avancer déjà na troisième tour yo zolongola ekai na monoko et ça les betisa yo libaku ozwi mwa retard moko boye il faut longola pona tozala uniforme na l'air to banda match nzela moko talekela moninga te vraiment mais bato ba yope repas préféré à papa Massa Césarani Thompson Batumba pas minene hein on le rappelle Thompson Makasi Thompson Makasi donc nazaka simple quoi naza simple nanga ba acrobatie belé te non moi je suis ouais musica moi je n'aime pas juste pour se fumer et les nango simple on peut ça va tout passer ni na pas mutu c'est mieux basala Thompson batumbi ya minene wana isidi ngai tolia ngo journée leki nango mbiso ateka na shaba na matonge wana minene wana siko batango bala na songi nde babwakela kango mafuta wana mbisa zi forme tali mbiso tali mbongo bike nzame tutumaka mbongo wana papa a trouvé niveau nini
Tout comme na deuxième niveau déjà, il y a liboso to sokolié, to longoli biloko ya libumu, sikoyo eza nazo sala ye nzoloko po azwa ba ingrédients na kati to kalinga yango. Vraiment, excusez. Donc partie déjà papa c'est déjà liboso ne za basali to muso ba longoli ba zetu benga ba zeye ba longoli na kati wana tu longoli ba biloko oyo yampesha ka mutu a marcher to muso ni malamu et siko a étape to komi na ngonde sikoyo étape ke ata be piste pote to muso ko ma solo e ko ma pimbo c'est dire mo na goût. Donc tu as biloko nyo surtout wana ils ont formé et puis tu avancer après surtout le ngona pour comme niveau ni sikoyo parce que sikoyo ndenge zawa ben ezo senga ben ingrédient nango ne sikoyo tozo préparer ben ingrédient non sotoche na kato kalingi la zo kota parce que tango ya sangana na maki ala na problème te yé déjà sa mesure là qui déjà biloko yota la bémission ya malamu d'accord tu avancer na elubu na biso. Sylvie Money officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba bosa aboneye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosa aboneye site ya bana nzambe. Na makambo ya buzoba te ezolobela ba personnes vivant avec handicap ezolobela bandeko oyo baza baze ezolobela bandeko oyo baza bandundu bandeko oyo baza bafan de la rue bashege bandeko boya ebele boya tosangisa maboko boya tosumba peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa okoki kosola okoki kosala ndenge nini toza mpe na posa lisungi na bino union fait la force belela beta force bakofongolela yo vraiment même na matie 77 elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko boya kosabone boya kosala bajami na bino boya kokomante bosabone ezalaka na buzoba te bosabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na Sylvie Money officiel TV bosabone 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 youtube oyo ekoki kobongisela yo nde makambo bakonse ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Money officiel TV bosabone bosabone. Alors tu as avancé émission na biso j'ai tombé déjà mafuta et m'a déjà la moto ba kalanga déjà Thomson na biso et puis soit si awa basa ba tie Mac donc to les penza pizza c'est un quinoa donc basa on vraiment bon morana bon bon na ndenge c'est passé. Alors on a pesi mbote mingi vraiment na yemo comme mama Sylvie Money bon ba handicapé mta porta handicapé na motema kwa yazala na été mbote makasi na Claudine Luyeye à Kinshasa place azali mbote vraiment place oza vraiment yo vraiment yangwana mbote pe bon week-end to za samedi puis mbote sous na yemoko maman Monique de London vraiment c'est vrai que yende mikolo nde azokanga masolo na groupe ya WhatsApp nyo soto zande yo ce que to yebi bato baza bango belé maintenant top wa kangi vraiment maman Sylvie mikolo zande yo maman biso Monique de London. Alors il y a certains peu qui la première zone ma casse tout ma téléphone bête les solo vraiment na oze la kaka na oze la bato que WhatsApp nous connaissons en tenir Facebook pour tout sur bino ezate ba dédicace zo moyen vraiment ya je crois au à travers Bellone ils ont travers ingénieur Bellone tu fais ça dédicace vraiment donc chombe ezate un petit blème ma capital téléphone donc ce maman Monique Penzobi qui maman Sylvie ça redit son numéro dans téléphone ya ngwana et ça ça plaisir ma casse maman Monique de London plus ça vraiment mbote ma casse na Claudine Luyeye. Alors toujours avancer bon vraiment na émission biso il y a Elubu
Maman Noëlla Manzambi na bossa n'était jamais. Donc bossa na Maman Noëlla Manzambi place ali. Maman Emilien Papa John, moteur Papa John. Et place bossa vraiment Maman Blandi Machanga. Maman Jetou Kintala. Vraiment ya yo yangwana pambote ebele belé. Tu vas avancer là papa. Papa tout le niveau ni déjà. Vraiment tout à niveau ya mafuta tout la mafuta parce que soko cheboye ezali la mikate teba. Alors pour ya kotoka comme problème donc tout la mafuta ezo à 100%. Ce que je dis à 100% moto dans l'air on a tout boire il faut oyo kambise la chouan mais so yo kambise le chouante toi papa bomimbo kae ouais ça bon kasi papa mais maman so tu vas papa bomimbo kae voilà il faut m'afouter ça la bongo parce que au cause de la presse mais que baler aux solo na téléphone erreur au tché m'afouter termine la maille au zimbis au tché mais déjà wana au baby c'est déjà opération entre temps je profite à saluer maman tété Mwebele. Vraiment, nous avons fait un belé, comme on a dit que de temps en temps, s'il y a remarque, au Bengamassa, c'est ça, au Sala qui boit, Mongo et les kaki. Ce qu'on a comme yo en Allemagne, Mongo et les kindegen. Donc, on a Bluetooth. L'air moté, bah, remarque, monsieur, nous avons donné du mangoté. Au Salinga remarque, n'a limité. Et dans la Sermoko, les Dibotosi, tout dans la Côte d'Ivoire, dans la France, qui m'avait dit que non, à mon avis, on a l'ambi m'a foutu l'équipe. Aïe, m'a foutu l'équipe n'engni. Ça moi c'est bah déjà moi bossa tel qu'il a il était matin avec oh de plus l'équipe. Mais on me quitté. Tu remarques ça. Expérience que là. Il faut ayaki ça so qui ayaki ça parce que tout ça na ba Beni Antonio ayaki la main d'or moi c'est papa Lazare Beni donc tout ça na maman ayaki pe Blaisette Kanga yepe autaki poto ayaki awa vraiment bonjour maman Blaisette Kanga vraiment papa Guy bisika pas ali pe papa Guy Kanga bonjour ya yangoyo donc tango bango ba komena kisasa basali ki faut tomona masasi il faut ba vivre le boko masasi ba moni yango pe que oui masasi pe asali pe ba vivre mais yo yé okimi na yo oyete ngana ondimate noma mutu nyoso auta poto zana remarque neti mama kulu sanda la vivine azonya tamakolo na kisasa direct mama sasi nana kisasa to programme journée mercredi yaka pour ça il est bouton c'est comme ça on fait ba ya pizza ba kino ça minute pizza oyo ya izo pesa kilo elegeza za ko wana te oh ils original oyo ki on peut bien ya au moins tant to sala mona batema na fenêtre qu'est-ce qui se passe moi déjà total moi déjà batuna sima président c'est vraiment côté vraiment président ni lelo ndenge ni ba otuna depo ba bike ba okaka guya biso solo kaka bimi na fenêtre wana na portail déjà ba côté au moins ba er mata koko tant betika poa odeur kaka il est bien akimi na ye donc voilà il est faux motonyo so uta poto za na remarque monanga masasi mona to sala nini parce que Masasi TV pezali Masasi TV ezali pe les autres zali na ne pas ya maman biso Sylvie Mode et yeba que Masasi TV pezali o esara pe ilubunango Masasi TV akena uta ko pesa badon même dans na muto maladie pesa badon dans na orphelinat Masasi TV ekendaka omoni donc tant ba so ba remarque senga que ba tozana pourquoi pas la prison. Donc la prison peut non la prison mais il faut batunde basunga biso omoni kosunga yango wana edekaka makambo nyonso au lieu de kaka critique congolais azaka wana pona critique congolais aza pona ko détruire pona moninga tiki projet ye abomi projet wana or moninga tanga tiki projet yo petika empreinte ya bien yo moto continuer na ba ko lobela yo moto bandaka hotel tout le monde a mutu asalaki masanga 1942 batanga kombo mutu wana mais banani basali suite nango bana na basali suite voilà c'est ce que elo toninga pe na congolais que soki olingo vivre bien na batu na mokili frère Patrice je le salue en passant frère Patrice na biso na c'est vrai na mingi à chaque fois pianga conseil so tokutani ou bien so abenga na kena biro mais alobaki biloko misato alobi pardon merci na bonjour au monde après si ça il moko boy ata frère Patrice il a voyagé à Keboa ngunda kena mokili mususu mais déjà mutu wa baki en tout cas pardon ils ont libéré pour la libre na mokili pierre mutu bonjour il va ko le pardon il va ko le merci donc aye si ça il au monde donc il faut emprunter ça la bien na tant to vivaka au mona bat ba ko chao yoka bat ba ko tikana na histoire na yo e bana ko lo ba makame biso ya gaga vimba ko boma ba projet ko sala ka ndinga mabeka voilà
Mais comme si peut, à niveau peut-être, peu à production, nous avons un kala. Et ça sous-souté, hein, et sous-souté, nous avons une production vraiment senti que ça a théâtre, ça pièce, c'est beau, surtout pendant le bien. Non, la production a sous-souté théâtre et koufa. Ah bon? Oui. Autre ça, c'est cinéma. Tout ce qu'on a dans le monde, cinéma. Théâtre et koufa. Théâtre, c'est l'artiste face au public. C'est ça le théâtre. Mais ça sous-souté. Yo sommes de rire avec Kabamba, de rire avec Massa, tu dis on pancarte ya sous. C'est l'air on est dans ça théâtre, mais ce que yo est à sous-souté. Comment ni? Quand les ala qui bofandi bo mona mutu wa komina na lukanga ah non. Roger Schengen ayi wana zili banda. Ah lukayo nga produire bino ukini mubimba. Ah nga produire ngaye oye bonga nazo bino jour ya samedi ko ya na produire. Donc c'est ça il est au salama. Na mona gi kengela ye a produire biso na Angola. To ken Angola to vivre en Angola donc a blessé kanga ye to mama bijou kazadi ye no ngana mabino na Brazzaville donc to za mona ngo ba yeta mzu 3 ba welela ngana zo date ngana zo date to zo mona mais ezaka sou kenda wapi pourquoi ba comment loin na bino ba artiste ba comment loin ba public production non je peux dire à ta production c'est ça ba to ba produire mboka nde sali ke c'est en général en particulier mboka c'est mboka bazo chakate na mosala ya théâtre on ne donne pas la valeur l'état yemoko apesi valeur te na mosala ya théâtre yango wana totikali sima na niveau ya théâtre donc na bamboka musu bazali na encouragement ya bakonzi ya mboka bazotia bango maboko pour que mosala culture ekende liboso mais biso masa ezalaka wati masa oza na Côte d'Ivoire yango ngomo Afrika te bamanda tie bonde bakenda nango na Afrique na Côte d'Ivoire bachange kombo kone komi masa mais faut tala kende na mois de juillet août kende na Côte d'Ivoire omona masa ndenge esalaka plein na parler de la culture mais awa elongwa nango ekenda nango esili bo itikale tosali ke mboka na biso mama culture bato bayebi yango te mais masolo penza ya théâtre masolo vraiment o etali makambo ya cinéma e bandana Kinshasa comme ba sa biso to kola mais lelo ba pays ba o copier bino wa Nigeria wa Côte d'Ivoire et comment même ko likana bino moko bato banda masolo wana et ça bien ndengeni na botolo banoke soki otiki empreinte ya bien te ba olobela ka opété c'est pourquoi quand des gens passent ngana ki mokonzi ya bato aye mokonzi ya bato tango akei inaperçu kombo ebungi balobelaka ye pete et comme ora ezala ko ora pele mutu webinga te nani nga webinga ngana chef na bino na no na ebite orie parce que empreinte ya bien tikalate donc soki moto aye lelo pona kosunga ba artiste atiki empreinte ya bien mutwana kombo etikali ba o réclamer ye mais ce que batikaka eloko te bato batiaka cap na omona te ministère ya culture ari basabotaka bakipaka ngo te bato balingi finance aucune banque balingi elomwe nani oza ministre ya affaires intérieures do biloko ya bapoa wana nde balukaka ya sécurité mais culture ari ezaka lokola poste moko ba pourquoi on peut pas artiste comme c'est pas artiste parce qu'il y a des artistes aussi intellectuels puis bah yebi bah savait politique et il connaît quand même politique et culture mais bah ça politicien moko boye juste parti politique peut ça bah droit quoi bah ici ne fait pas il faut pas essayer mais pourquoi pas ça une opportunité même wana bon diriger nos ministère culture mais combien de fois tu sais les démarches on a combien de fois bah Jean Goubal balongola qui était balongola Jean Goubal donc vous reprochez quoi un gouvernement c'est concept politique culturel gouvernement achaka na ba artiste culture et art et valeur nango le président Mobutu a pesaka valeur na culture a pierre valeur il y avait ba festival au Salama bato ya Lubumbashi ba na Kinshasa bato ya Kinshasa bake na Bukavu bato Bukavu bake Mbujimai bake na Kananga bake Équateur Mobutu azali ko Salama bongo échange culturel ils ont sauté bana Mobutu kofa ils ont sauté et puis président le feu musée ayaki suna moi de kanisi aussi a tombo le moi ba artiste ba matamo moke aussi
à part wana ya président Fachi tozozela to éviter ceux qui ba conseiller yango bazali ya culture so bazali ou bien bazate on ne sait pas mais ceux qui bazali basala ndenge sengeli que président il faut par mois se garata une fois président faut se garata mbala parce que aza stressé ana ba mebela ko sala président ko zala te avandi ka ba papier ye nani qui a dit qui a fait non président il faut basala ke programme moko de tente moko basala pe na bon samedi en tout cas à 19h président fois à ce qu'on a famille fois ce qu'on a baninga il faut pas programme on est dans nos salles pour que président à se retrouver la Bible écoute senga mutu fois c'est kaka mais ils apprennent ba salle culturelle les ateliers en Kinshasa na biso place au peu comme opportunité moi papa ma sas lelo à cause na centre papa boboto na salle na boboto wana entrée ça autant tout ça tout ce avec théâtre kufa déjà il faut bandeli nango. Très cher internet, moi tu as mis de partout, besoin d'émission à bino ande konanga au débuzito. Ils ont bino les serviteurs belon quoi ma beka triple option. Pourquoi on dit triple option? Au dik derrière la caméra pourquoi ça boy. Ola libo pour ani au dik. La pesi okanda tonine. Na bi que émission na yo ngapi na émission na sala kama weza yo. Ya bino mwana belon quoi ma et mingi bozo mona na écran de contenu ma komelenga ba no ba TV siko tema. Tant que tu appelles, na bato ba soutenir biso et ça la vraiment bien. Tout le monde a tout na elubuya pana biso masasi. Alors ça la biso le moment spécial. Ngalo be yango pizza à la congolais, hein, pizza à la congolais to déranger papa té en pleine cuisine. On a rôle barré que beau continuer à soutenir mon biso c'est ville qui ba bolingo handicapé parce que là maman ko za une personne vivant avec handicap. Une personne avec handicap za makambo ko sala mais beaucoup moins sur longité, aza limité. Bote mama boko et kozala eloko moko yebe makasi. Donc on appelle ça la souhaité bon arriver na batu ba na groupe maman biso sika. Ba na groupe maman biso sika, ndeko na biso odi déjà bois ke ngo et ça bien et na maman biso Claudine Louyeye, hein, bienvenue dans groupe vraiment beau soutenir maman Sylvie et ko sala bien sans oublier maman Monique de London. Donc bambote na bino donc maman Stilling beau soutenir vraiment maman na biso boza bienvenue. Ndeko na biso odi ka to belo mutu awa. Azana problème. Yene chroniqueur na biso débat au salaka. Ngai mo na les grands mais mingi années au dibuzito. Azana problème à téléphone. Ouais on va soutenir ye. Abike non téléphone peut-être na poter na ngolo pamba na agence. A continue de là ou surtout quelque chose. Tant de singa boto mandiata. Là juste temps ça la musala tout le monde appelle moi ba coup de pouce no ya que ça la. Bizaka te pour moi si va ça la nyonso. Ya ki bato ba se faire émission de on a odi ka salaka. Bato ba se faire émission beka salaka. Bo soutenir de on a odi alors ta téléphone. Soit même azuma téléphone de kan émission la sinon boy et ko sala eloko moko ya bien makasi. Donc pour suivre l'émission, on a dit que 2 minutes, moi dédicace, ça va bien. Na notre papa, Love Luciana Monté, maman Monique Bambote, maman Aimé la cadette, maman Mondi Bambote. Maman, j'ai tout ici là. Merci maman Bambote, non. Maman Lise Adelaine. En tout cas, Bambote, non. Ebele, Odi laisse. Émission continue en kata. Et tu continues l'émission, tu continues. Bambote, ça Ebele, vraiment. Bambote Ebele, donc maman la bisonde, maman Jacqueline Dona. Na bundes kuna maman Elodie la maintenance moi Sinzambe bambote no kuna prophète Jérémie Toukala aigle royal bat boss tenir maman nga aimer la cadette boss tenir ngati boss tenir maman les âmes ils a déjà le moyen bien et ça la papa Bibson ngoma monter en marche bambote maman Fatouma hein pour continuer tenir maman nga aimer et ko sala bien makas maman Elodie moi Sinzambe wana maloba te maman zaki awa déjà zongi bon c'est jour maman Anne Marie Banza wana motema beka maman Emilia couple J motema papa John ça la bien sans oublier maman Florence qui ça là mon thème ya boss Eloge Lamuka donc bino son nom bien ça la bien Morgan wana ya mutu ya ne ya ndiko na Moïse de la presse congolais et ça la bien à mon père biologique pas ko l'artiste bino boyebi bote ça raté parce que yé ça la ka papi le chancelier ML hein à part ça Belgique bote non ebele yanga mutu ministre bazire Bambote no ebele ma chérie là où vous êtes na famille no mobimba donc pour poursuivre émission biso elubu bo soutenir maman na ngai hein maman Nathalie Sombo bo soutenir maman na ngai maman Noëlla Manzambi bo soutenir maman Sylvie donc émission ezandi ko nga odik nazuka moi un petit temps là pour na ko pesa ba oyanga dédicace donc Simon le Barachu motema Stéphane ba solution akaba sama sengaye to nga to sentir non Simon le Barachu Stéphane ba solution akaba sama sengaye ni on a odik na pour ma téléphone on ata coup de fil beka les gars ta mobo eluka zo ta mo un cam mobo ça la bien Magali la diva la sexy la diva Magali la diva partie États-Unis maman tenait belé plamedi petit sœur magé mikolo to kanité menabi kozano wana en tout cas na bi que après émission oyo no yo akende wona ngai alors que moi tueke moi agence les gars qui est ça la bien parce que journaliste na bino c'est la bien émission bo se plan na ngope bo se plan ta bal moi noir hein moi munene mo boy et
ça la bien dans ça l'émission c'est peu là que non bien comme ça l'émission bien comme ça l'émission bien ça la bien parce que vous avez émission moi qualité bah image qui toi en tout cas non c'est les promotions parce que c'est mon cousin malgré le travail mais c'est mon cousin hein comme on a regardé un téléphone en tout cas il déranger ma casse oh c'est là on a qui non mi balé na pesa que moi moko bien que ça n'est pas moi bien te bobika le téléphone a bien ça qui non ndako que ça qui non mais tant on a ziki nyo sekindaki on ne peut rien donc pour suivre émission pour ça c'est tout tika za concentrer l'émission to déranger papa te azo lamba mami no bozo mona donc to lia pizza à la congolais. Merci Odi vous dites pour moi temps pesingai maman Sylvie Damari respecter ses propres bambo terminer place vous allez tout poursuivre émission na biso papa trouve dans étape ni déjà mi c'est le ça a du forme na ye surtout on lance ko to chango na sani quand to yako pandela ye donc faut merci abela bien ko abela mon o le na ba biboye na ni moto yo epianga paste moto pour il faut écouter ma. Alors tu pour suivre émission biso et le bout tu déjà une étape où papa azokanga poisson sur le 6 le poisson panza tout le monde a ça là et pour de yo place aux appels qu'on un jour au mekango yo on ba recette facile boy ba recette à boire tout ça ba rebelle poisson miezé ka ba recette à boire dans les matchs on les sur match te mais tu vois ce que recette à bien pour apprendre bino pour tes poissons ils a bien et au sens on a maki ils a kitoko donc Olion penza na kimia nyoso parti puité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Monde officiel TV site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu presque à la fin de notre émission. Waouh. Et bon, presque à la fin, il y a l'émission de Bisso, je pense bien. Bon, moi, l'autre pour mettre qui bino, pizza la congolaise, yango. Donc, il y a une quantité juste poisson, bakalingi, oignon, namak. C'est tout à son émission de bino. Quand on dit pizza, comme si pizza est un boule, il y a une chose qui s'appelle boule. Il y a un maki na tche mongwate. Parce que mongwato, tu as déjà na katia, il y a poisson na biso, donc mongwana ba aussi la liaison, cohabitation mo ça ma ya bien. Donc ça benda ya ko yeba ka sinon soko tche na maki o tche mongwa na poisson tche mongwa o ya yo ke loko. Donc ça va moké ka côté moko. Soit au copé ko tche na Thompson mais au zeli ka ko tche na
na maki kaka mbala moko. Donc voilà, et donc tout ça comme remarque yango. Alors je pense bien trouver presque un souk à l'émission je salue maman Monique de London. Monique de London. Merci pe mbote na yo maman. Sous mbote makasi na maman Claudine Louye azaki na biso awa. Merci et puis bon week-end à vous maman. Na boss na raté maman Alusa Deli. Maman Blandine Machaka. Maman Anne-Marie Mbanza. Maman Jetou Kinsala. Ouais maman ngai maman ya biso. Et puis bienvenue na batunyo surtout au baye groupe na biso Sikama Sylvie. Au baye ko soutenir maman Sylvie. Boende zalaka. Tu rendez boss soutenir maman vraiment. Ou ça la volonté, on soutient celui qui a la volonté. Vous voyez, ça la volonté de soutenir pour tes projets naïe et ça la vraiment réalisé. Donc c'est un peu ça. Alors toi soutenir moto ezalinde balobaka ezali bolingo yango nde lakisaka bolingo entre nous sikoyo nayebi te bolingo biso bacongolais tokolakisa na bolingo ndenge nini parce que tomona kaka bato oyo ya bamusulman nde balaka na habitude ya soki ndeko na bango moko aye awuti mboka ndeko na bango wana aza na mbongo muke omona basungi ye mbongo wana eboti ekoma ebele tomona kaka bandeko bamusulman mais biso bacongolais tozalaka na eloko wana te mama mode de la mode ye déjà Sylvie oyo asali likanisi ya malamu déjà mais oyo bato bakoki kosunga mais okomona ke ole basunga ye bakolinga te kaka bapiyaki $50,000 kotoyo bapiyaki $100,000 nayebi te bango bambongo yango bakabaka wana mama Brigitte Mbanza yo mpo oza na kati ya makambo yango ere yango oyo kosoutenir mama Sylvie mode soki moyen ezali vraiment mama Blaisette Kanga mama Angèle Ngoyi Chantal Kito na biso vraiment mama Kati Ndele c'est le moment West Laki oh mon ami intime frère nangai c'est le moment tokoki ko soutenir Bijou Kazadi to soutenir mama oyo abimisi likambo oyo azali une femme vivant avec handicap o tokoki ko tia maboko na likambo ya fondation oyo tocha liboko pona likantineke na liboso congolais faut aider congolais omoni to longo lelo balabako moto abomaka congolais kaka congolais donc nyamo eliaka lide sovanda na kati ya lide tolongolaka eloko wana po tobima lokola baninga vraiment tosunga mama kulutu esini ndulu tosunga mama oyo ekosala malamu tosunga mama vraiment papa Masasa Lobi tosunga mama ekosala malamu mingi vraiment vous voyez il y a une volonté juste qu'il y a pour la possibilité le projet ça donc je vous dis il a beaucoup de projets plusieurs même mais déjà va soutenir il n'est pas réalisé en Bazate il pas des handicapés asbel pour les handicapés lui-même elle est aussi personne avec handicap alors je dois soutenir pour le projet vraiment je suis certain qu'il y a sur le malamu alors na PCPM merci na mutunya surtout à soutenir d'abord depuis au début de l'émission nangai j'ai un petit problème qui concerne le téléphone c'est pour cela même avec la maman Sylvie dans mon soeur à travers Nekonanga cousin nangai ingénieur Bellon triple option donc travailler dans son maman Sylvie donc ce qui a zate moi sur maman Sylvie exact pourquoi Officiel TV, ya mama na biso Sylvie, Lukeba, bosa aboneye, site ya malamu, ezali site ya bana Nzambe, oya, bosa aboneye, site ya bana Nzambe. Zana makambo. Normalement, ma caméraman doit présenter bango ba diakate. N'invité, ça nous donne le système n'invité. Ah, bisa di bomona na. Bien. La fille à papa,
Elle, c'est la fille à papa. La cadette. Elle est invitée, voilà. C'est qui habite à côté de chez la mère. Je connais pas. Je connais ce nom. Elle a bien tracé les cheveux. Alors, là, comme presque on a fait une émission sur papa, le bano oyo, elle sous quand une émission de l'eau, les animaux. Comme presque on a faim, Damajo la facile, pas facile. Déjà on a famille, maison et mataya. Repas olo. Ndenge déjà vous pouvez tout dire c'est là c'est très partout la minute. Il y a du plan pour ça 4 personnes. Donc toujours la tinati pas plus sur là. Donner le caméraman à dire et puis caméra et puis on a CP à dire pas battu. Papa ko ba yimo ko loba ke mwana na ye akoko dia pas battu. On a banga pona poison ba nini a pas battu. Donc voilà, là et c'est notre pour dire donc je crois que nous déjà prêt. Ah ouais. Nous on a piment au batuta comme piment oyo il y a poussière donc c'est long. Sinon on a moni il y a poussière les frais accompagnement. Après na mutiki rapport na encadré et côté na bordir et là on a dégagé. Alors donc maki na biso sali na poisson de mer donc repas facile na waki yango Pour dédicace na bac non peut-être. Guy Kengele mon frère, Guy Kengele Dodi Radi vraiment maman Muriel Kimpakala. La officielle TV mode Sylvie TV. Bos abonné na site ya maman na biso Sylvie mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner. S'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso, Lukeba, polimo ya bendikape. Mama Sylvie, ayeli biso site moko ya malamu. Boya, s'abonner. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga ezana makambo ebele ekoki kobebisela yo mpe makambo luka esika nini yotala baebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba. S'abonner, site ya malamu ezali site. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolingo ya bandikape. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, s'abonner na officiel TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya mama na biso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner, boya ebele. Boya hésiter, boya s'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya mama na biso
ayeli biso site moko ya malamu